Ok, merci vraiment. Nde na obangi na bino na koluka bango moko bato yo basalara ke kini makambo moi songi balandela dossier bana moi makambo ebele lelo sikoyo na kutani na ndeko Eliezer oyo yaza ko dénoncer injustice. Merci na yo de la nation, merci na yo na Papi Guéné, Pichumangaya, Onja Kimbe, Alain Ibamda, Yannick Nzanga, Yannick Tantoudi Weber, Platini Chipamba, Boza Mouet Belé, Juliano R. Kamel, Onja Kimbe, Boza Nazanan de Coliezer. Na ozoe maton moulaïté parce que Aza de passage, Mbotendeko. Ah ouais, Zalara Tokomi Wapi. Menge Zalara, Nayaka na ba vérité. Ye, babengaki mwana mokolo pango. Mwana mokolo pango obanda ndenge nini pokoma lelo ndeko Eliezer ba émission wana otokomi wapi. Bon, en fait, Moussala d'abord na presse, ngana banda Moussala depuis 2000, année 2000. Non, na banda avant année 2000, mais il y a que salema que vers 2001, corporation il y a UPC à l'époque, Union de la presse congolaise. Ma première carte, il y a journaliste professionnel. Na banda na radio, c'était la RTIV. C'est une chaîne qui émet actuellement le Bumbashi. Il y a Pasteur Lambalamba. Na côté na prospérité. J'ai travaillé à la prospérité. Et puis na yekoya na télévision. Donc na banda moi kala tozoko bape ko sala. Obanda Mwakala, oui, tu es bien. On a une chaîne RLTV ya Ndeko Biso, honorable Roger Lumba là pour Tilelo na nous balongwate quand même. Hein? Avant à Keneko rejoindre 1-23, relation ni bozana est-ce que vous solaka ou bien? Roger Lumba là to solo la kana été, c'est mon patron, aza patron na Tilelo, bien que to solo la kana été, Tilelo ngana za mutu ya RLTV. Pour rejoindre M23, bon, bango baza ba politicien ba yebi soki réellement Roger Lumbala a kenda ko rejoindre M23. Bon, je ne suis pas ici pour na kota na makambo na ye to ko justifier ye. Sinon Roger Lumbala c'est un acteur politique connu à Guéri. A ebi ni nazo sala ni na salaka et puis ba politicien pe ba oyo. Bazalaka wa ya majorité ba ebi ye baebi réellement bangonde baebi vérité ya akenda kokota na M23 to ba imposer kokota na M23 kuna ngana zate mais sinon chaîne eza RLTV on azali ko déplorer tilelo banda bakanga yango nous avons 52 agents oyo bazana chômage alors que bazolo bela makambu ya emploi lokolo ndingo zomona tozo sala na balabala ozomona bato bazokomba na balabala c'est l'unique emploi que le gouvernement Matata et puis si ba congolais ya kokombaka na balabala et puis ndenge bazokomba wana ça fait 4 mois bafutaka bango te na moi na poussière na kotutaka bango ça fait aujourd'hui 5e mois yango bazofuta bango te donc biso RLTV bakata signal 52 agents en chômage moko Alfred Kalombo c'est un journaliste bako kata ya tout moment lokolo parce qu'il est malade depuis 3 ans mikolo o peto sali sans signal ya RLTV tokanisa ki ono ya cohésion nationale oyo lobaki bakofongola yango mais comme nyonso ezalaka banzembo bakoloba kaka oyo baosala te mais bafongola yango te toza na biso nous vivons yango bamakambo wana ozwa yango wapi nazwaka yango epa bakoko wapi bakoko yangati ngai Fredi Akimbe nayaka na ba vérité ndenge yo pozalaka kaka toujours transparent puis clair na ba invité na yo ndeko Eliezer komwana mwana kololo pango nana pesa bapesanga te uta wapi ezande oyo ezalaka wapi omoni mikolo na komo bakisa bo mwana kololo pango ezobima lokola bato mususu lokola baza concerné te mwana bisika oyo mwana mokolo ya bisika oyo bovandaka omoni place ovandaka wana mokolo nango siko mwana na ende yo banga makamde na banga nani yo sio mona quel que soit mulaina munena locataire quel que soit bavoir na ye mwana bayera za mwana bayers bakango combien de fois plusieurs fois on a nini
pour supporter la vérité te bazo comme kusati. Tokomi wapi ezala asbel eza entreprise eza nin. Tokomi wapi eza émission. D'abord ça a commencé par être une émission que j'ai conçue na ngonga oyo nazalaki na clandestinité. Il faut qu'on souligne ici que na élection en 2011 n'habité ce qui est en mutu à sala ebele côté opposition lokolanga. Bon, ce n'est pas que na sala ebele en tant qu'opposant, mais na sala ebele en tant que journaliste. En tant qu'opposant, il y a UDPS. Il y a trop partis, il y a UDPS, la Seyrona, 7 partis politiques, 7, vous soutenez Tshisekedi, Tinakati. Oui, je suis animateur. Cette conception, il y a Roger Lumba, la patronanga, à Pesanga, à Benga Kangai, à concevoir, à proposer na moni ndengeni na pesi cutis nanga, ngam tuna montaka générique nango. Même comme j'étais en même temps directeur, nazaki na 2 émissions, neto pesa kango babi balukuna au début pour la présentation. Après montage générique tout et tout, to confia ngona babi balukuna qui a présenté pendant un bout de temps. Bon, baye kozwa ba makambo bayaki kozwa na patron nanga Roger Lumbala, moi j'étais en déplacement. Roger Lumbala a longolié na présentation et à émission 7. C'est comme ça qu'il y a Sengakanga na salango parce que ezaki émission ya li panangu baté hein. Ezaki la vie ou la mort. Bien que tozalika ko vivre été mais ezaki la mort après élection le 28 novembre. Bon, d'abord au lobby que je suis l'unique journaliste dans le bas na Congo que tango bino bozo welela. Je suis journaliste professionnel. Moi j'ai étudié en France, j'ai étudié à chose. Ngai naza moko na loba que je suis journaliste patriote. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue à l'être. Awa na Congo, awa na Kinshasa. J'ai conçu l'émission Tokomi Wapi après émission 7. J'ai fait 3 mois, il faut que je souligne. 3 mois de clandestinité à combattre après résultat après l'élection le 28 novembre 2011 parce que ma tête était mise à prix. Et après 3 mois de clandestinité, je me suis dit il ne faut pas nakima mboka. Ce qui nakimi bien que ngande mtu nazaka na document beaucoup ya Congo, bako sala ba faux document bateki Congo. Groupe Congo. Hein? Mukanda Congo. Oui, ba document ya Congo. Tous les documents ya Congo tout ce qui est document au moins pour lupango ezala yo il faut zala na registre dans certificat d'enregistrement non na ba document mususu nyoso tu wana au moins mbuta gizenga alobaki azana lengo d'or ya zaka na lengo d'or mengana zaka na mikanda ya Congo alors yango na lobaki soki na kei na ba makamu mususu bakoya ko beta ba faux document et puis bateki Congo ngana ko suka wapi wala buto komi wapi. Pendant que j'étais na clandestinité, mon biso to yambaka tozane ti bino te parce que bino ko sambela na bino bien que Bible angwe lobake ko sambela nzamba bakoko na bino bino boboya makambu nyonso ya bakoko. Pendant que j'étais là, retirez dans nos paroles bisoté. Bisoté loba batumsunga ite bisoté. Tamsusu. Alors, neti na minute oyo na temps o wana nazwa chance ya Mvuluzi ya ko visiter nga. Après Mvuluzi, j'ai vu Lumumba et Atalingai. Après j'ai vu le maréchal venir me voir et après naye comment on a mzee Laurent Désiré Kabila et na échange yanga na bango bazaki ko pesa nga ba mwa biloko moko boy. Mais oyo apesa nga titre ya Tokomi Wapi aza moko ya munene kati na baona utikotanga. Parce que Tokomi déjà na suka ozape na musala nakendaki na bureau na yo na monaki pe ba travailler bazawana et lorsque constamment on a sala qui n'habité il faut pe na tunana no ndeko Eliezer as dénoncaka injustice est-ce que oya ye batu afutaka bango bien. Oui mais ngana zaka lokola ba politicien na bino yo muto ya lati muniere na Kinshasa na poto akomi ingeta alors que awa toyebaka position na ye bien pour aventurier bazabele na katia opposition entre guillemets et ça même na bande ko nanga mususu soki azokomelanga même na Facebook na répondaka te ozo yamba mutu boete ngana linga ko yamba bat et puis
avant na Kinshasa oyebi soki mutu kaka sali masumu abandi ko kimanga tala ba opposant ebele ba oya mitu na tuna peneti moko na tatanga ta moko bien mbala na otanga te moko te parce que soki il faut na tanga liste na bango mais quand on ko tanga misusu to loba et les autres te soki na tangi na lobby les autres et ko pesa polémique yango na ligne ko tanga moko te mais il faut ebake na prometa pe na loba yango ke na ko tanda liste ya nini par rapport ya bajan nanga oyaki na biroti eloko batu babosa na kezanini journalisme wana to salaka nde musala o to lielaka to lia saka basi na biso bana na biso na ko futelaka bandako ya batu ozomon ce n'est pas que moi économie ya muke wana kende ndenge na biro nanga soki na zate tuna bajan il ne faut pas ko sala makelele na télévision mais tu n'es pas capable ya kufuta même chauffeur na yo même garde du corps muto aye kotala yo azobima mokonzi to liate soni yango moni il faut to changer ba makambu na linga ko collaborer na mutu akokana elonge kokana na mutema oyo azoloba oyo azane longinde azana kati bajan nanga bazawana muke oyo nafutaka bango jamais j'ai payé mes agents les 3 bazawana j'ai payé les 30 et puis bango moko bayebi que les 30 ceux qui bafutami te bako picleti na ofuta bango nafutaka bajan nanga les 3 te. Dernière question pour Kenenayo Ndeko Eliezer question moko ya suka ndenge lobi ke place obino mofanda wana sazali boyeba ke mwana yeyo mukolo eloko wana yeyo Ndeko Eliezer tozali na dialogue calamité misusu bazoloba dialogue misusu bazoba dialogue te mutomto pesa ba raison na yusko l'état ke mwana kololo pango au monde ni pona dialogue eza mabete tozaba africain arbre de palabres. Les habits te mutu to inventer yango. Balobaka que le linge sale c'est lave en famille. Tant qu'on vivra, on négociera, on dialoguera toujours. Toko sala ka ba dialogue. Même ceux qui te zunga na yo problème. Pona ici là, il faut te vendre to solo là. Mais mutuna toko solo là na yo nini? Est-ce que si mama solo bande konanga ba kufa ki le 19, le 20, le 21 mokolonga pe na lingana kufa? Est-ce que eko gagner gain de cause ou bien toko glisser? Yami balé dialogue eza malamu. Nazo mituna boye. Toki UDPS balobi ke vie ya chichi aza d'accord. Toko mituna nabite soki ye moko aza d'accord ou bien batu bazo lobela ye. Parce que na ebindenge makambo e fonctionnaka. Mais à ce stade là, tout le monde a les 19. Joseph Kabila a prêté serment comme chef de l'État. Le 23, Etienne Tshisekedi a prêté serment comme chef de l'État. Et cause à la sommet bipartite, tu cause à la nani à cause à la président, nani à cause à l'opposant. Et pendant cette période, depuis certains temps, nous ne sommes plus dans l'opposition, tu comme la majorité. Alors, ndeba mituna oyo, il faut to mituna ka yangoana. Yami balé. Concertation basu presque 700 résolutions. Bato yo et batetu oyo bato. Basi ba respecter résolution combien? Balobi ke to fongola ba chaîne mi balé wana proche de l'opposition. Olia ko fongola baba kisi lisusu mi balé oyo bakangi. Sur canal Futur na RLTV baba kisi canal Kin na RTCE. Bo oyo ki Cardinal Mosengo akomi koloba na yeko kuta na chef de l'état soki ba ko fongolela biso télévision. Alors que na recommandation ya concertation o balobaki que c'est déjà la place ya dialogue balobaki ba ko fongola ba respecter te. Bien au contraire, va amplifier encore la situation. Yami balé, balobi ba ko libérer ba détenus politiques. Yebisanga ba détenus politiques na bana poto bakanga awa. Mutoya ko somba lupangu ba ko sili makambu batie na makala. Na yebi bande ko Gérard bazakuna na kati. Ba politicien ba Diomi Dongala ba nini ba nani ba tikinani. C'est une question qu'il faut se poser. Bien au contraire, baye ko limbisa to ko ministère o bazolo bana français la plupart ya batu o bazalaki na M23 oyo batu nyonso tout en commençant par les ministres de la communication et médias parce que tous en ba support alors que M23 est un mouvement ya ba rwandais na ba ougandais c'est quoi tant balobi que ba limbisi la majorité le M23 c'est que ba limbisi ba étranger mais batiki ba congolais na boloko de deux ko limbisa batu o bazwi minduki ba bomi bande ko na bango ba oyo parce que alobaki ba ewanga se wanga po alobaki kaka ba Ernest Kaviro po mutu alobaki kaka ba Jean-Claude Muyambo ba Christopher Ngui po na kotika ba Mike Mukebaye
pona kotika ba oyo balobaki kaka pamba eza pasi il faut kotika ba oyo bazana minduki na nde oyo zomona système ya ke simba minduki toto sayo alors que tout le monde n'est pas pelé à ya ko simba minduki. Donc est-ce que wana ba respecter yango ba respecter te. Donc ozomona quelque part ba ye kolobake le gouvernement va s'impliquer pour la libération ya bande konabi so bazana CPI. Au lieu de s'impliquer le lendemain il y a fin ya concertation bazui Fidel Babala maître Kilolo pa babaki si bango na CPI. Implication za wapi Bosco Tangana a été protégé oyo azosama na Kenya Rwanda ki ayebi lingala tayebi Swahili te. Donc eza moi un problème nde yango nazotuna yambala oyo nde bakotosa. Voilà. En tout cas, tu as souka papa mon l'air azokata biso ya on a compris que papa mon l'air ndenge ba panzaki bino sangoke bozo ngabo cha ba candidati ya ba député ya ba président. En tout cas batongo mibale o bosenga nga bango ba mbale tokosala ngwa détail comme via ye kozuka lukanga tozape na kati ya musala we bato baza déjà na plateau. OK. OK, merci beaucoup Papa Molière, merci beaucoup Ndeko Eliezer. Alors tokomi nasuka. Tokomi vraiment nasuka. Merci Nabino surtout bonne ko soutenir ngai pour nazala ingraté parce que bozo déclaré moi mingi. Merci nayo Onja Kimbe, merci nayo na Platini Chipamba, Yannick Tantoudi Weber. Merci nayo Chancel Mbemba. Ça dit Chancel Mbemba c'était là la merveille à Londres et puis Adou Maneno Lise Jean-Siane Barouani Kebi grand frère propre Jean-Paul Elessé na Canada Montréal grand frère propre Lucien Elessé na Luxembourg et puis maman nangai Rose Lola Selenge na Robo Sanaote Nena loba kaka yo Prince Kandolo ça dit l'air naebi ok osa président ya fan club ya Gilles Kibans na Bruxelles donc il ratarat jamais papi mon bambo Sena ya Okinawa Alain Ibanga héritier au Mokende donc merci nayo Elvira Mbouyi merci nayo petit nanga Herman Amporio Awatona Molière TV na moni ba petit nanga tu bazali awa ça dit na sepeli à trop mais ndenge to betaki c'était Aristote Madiadi à 100% Paris merci Nabino surtout Yannick Chipamba Yannick Nzanga Christian Ezarasu Christiana ni Christian Pemba Bibicia Mendes merci nayo boyoki makamba papa Molière balobi boyoki makambo Ndeko Eliezer a lobby ngana koloba sunini ça dit na pene eloko koloba te oyo bango ba lobby etalika bango ça dit ngana za au milieu du village où c'est pe dango te ozalingi o répondre naza wana na roya na micro na ocha to solo là merci na mignon surtout en tout cas naza ingraté na kanti bo sepeli de la nation un bon tonton l'homme invisible merci nayo papi gene ndenge natala ko mingi na kati ndenge loba matika songo merci nayo pe pichu mangaya ça dit ona we kokana te biso to occupé bango te nde nazo bagena piloli pekisa mwa nayo pekisa mwa na so moni biso basita boye ya ba jeune boye nga déjà mobali na obimisa beauté bon ce que moi si lettre bara pichu mangaya ça dit to kokani kaka na ba beauté bon yo kata nao